Jaspir, MK McCoy, la Peta de Ngouma, Maître Amazon, congoyasika.com, congoyasika.net, c'est votre site. N'allez pas ailleurs. Vous allez trouver tous les infos sur l'Europe, l'Afrique, etc. Donc je vous conseille d'aller sur congoyasika.com, soit congoyasika.net. TikTok, les amis de louange, Pepele, Balali quoi, journaliste à Banda Masolo, 4h45, Bazagi na Pongi ya Konimba, Empereur Louange Bouloula, merci de la presse congolaise, Nakata Mokuba, Uboya Ramani Kota Koluka, Pepele, Tchétchène Andimie, Riss Andimie, mais pourquoi pas Yoko Bondi Mandeko na yo Congolais, les amis de louange, TikTok, Tolanda toujours, les amis de louange, Pepele. Eza masolo ya pamba pamba te na kata Moscou. Bozo kale grand empereur na kata Moscou. Dans louange Bouloula. Azo sala masolo ke lelo biso ba noir. Ozo mwana ba kolombo ka ba ris bazo confirmer boulot na e. Impact ya soukate. Dans sans limite eza yé na kata mboko donc muto affronter azate. Sango, il y a les amis de louange. Na yo ki na musika. Et ça n'a bien makasi donc na kuta na bino buda na yeba kutute donc bisolo oyo na mindele ba ozo ki peleke ba doka mutu. Les amis de louange Pepele, les amis de louange Tisseltis mbote ya dit Congo Yasika même bango likolo di les amis de louange, 10 impact avec idéologie kaka na ndenga système quoi ba matalikolo oya ko bukana bukana soko zana parachute te mawanayo et le banango coccinelle Elia Beni la canadienne na pointe po yaza mystique dit aza mystique babi er azotambola soko talite fo basalo délivrance quoi coccinelle Elia Beni azolanda émission oyo babi lelo ezali dossier ya kuluna oyo na kati ya Kinshasa balobi opération Likofi ou bien opération kuluna. Qu'est-ce qui est caché derrière tout ça? Lelo bozo découvrir on na kati ya les amis de louange avec votre huissier du peuple empereur Louange Bouloula bambote na bino bisiko zali bisika bozali bozolanda émission oyo en direct à Russie, plus précisément na kati ya Moscou. Émission Oelanda Makanakati site nabino www.congoyasika.com. Babi wana moni déjà Maurice Premier mokonzi ya Scandinavie. Babi bakota na kati ya bandako kwa bokoti sabana yebisa mama kata kolamba ayana nu kolanda lisolo oyo. Pour trop c'est trop. Opération Likofi autrement dit opération Kuluna. Nini ebatami na sima na yango. Lelo boko découvrir on a katia les amis de louange. Na katia émission o lelo boko découvrir un capitaine kuna na est. Fallait à dénoncer makambo likaki pona liwa ya Mamadou. Lelo ba bengi ngai ba bomi capitaine wana depuis lobby dimanche. Avec l'accord ya président Kabila. Apesi accord na mokonzi ya aner ba éliminer ba neutraliser mutuana parce que azaki na ba vérité fallait à dénoncer na ba chaîne internationale bazaki déjà prêt pour ba na filmer ba ko enlever bokolanda ngo pe na kati les amis de louange ba o bazali banda ba kota di bokota pour masolo yango esi bandidi ena lo bakabona se plarmi na ningana wana zo mona petit nanga le kamikaze Glodis Kambaki soda makasi impact avec idéologie Nabilili wa simbi yango papa Honoré Mbilo toujours babe misapi lokola li bendi mobali ya mama Irene Kabena para français grave lokola gravité to banon na lisolo ya koluna balobi le 20 novembre 2013 Azarias Uberwa soko zolanda émission oyo oyebi Azarias Uberwa. Tu le que les amis de Louange Info, maintenant les amis de Louange Info à live.
ole tokomela bino ya kokoma tobwakela bino botanga na bajournaux na biso ya Congo ya sika to comprendre que peuple congolais aza na habitude ya kotanga te balobi plan na bino ba Rwandais bokolonga te na kati ya Congo pona peuple congolais est vigilant. Là je salue Junior Louere oazona na pe émission oyo po baza ebele bazona na émission on a Dallas kuna na moni JP Kumaluta les grands pétroliers hein Blaise Alingi do boza ebele na ndenga ko sakana te ba Rwandais ba monike mission na bango eza ko réussir toujours pas. Azarias a sangisi tous les touti na kati ya Congo ba militaire na ba civil face à cette course contre la montre. Les chefs de file de touti rwandais soko zolanda émission oyo à Kinshasa Azarias Ruberwa a réuni autour de lui tous les grands ténors civils et militaires de l'intelligence à toute rwandaise à Kinshasa au restaurant Les Palmarès à Lingwala. On a tous les infos avec nous dans les Amis de Louange Nakatia Congo Sika. Selon notre source, c'est le PDG de l'Ofida M. Rugwiza, plus proche de Kengo, et qui trouve Ruberwa, entre autres, trop arrogant. Et Imbu de lui-même était absent et s'était fait représenter par son conseiller privé. Ruberwa s'est également attribué l'idée de l'extermination des Kuluna à Kinshasa pour semer la panique et intimider les Congolais. Il a assuré ses frères qu'en réalité cette vaste opération d'élimination des Kuluna vise à effacer les bandits congolais pour laisser les terrains aux commandos rwandais qui ont déjà infiltré les terrains. Ce nettoyage préalable leur permettra ensuite d'opérer à la place des vrais Kuluna, éliminer ou chasser en ciblant particulièrement les hommes politiques congolais devant être liquidés dans les jours à venir. Ces crimes seront mis au compte de la vengeance des Kuluna. On a tous les dossiers entre nos mains. Toujours contrôler ce peuple congolais n'est pas bourrique. Le peuple congolais n'est pas un imbécile. Vous nous prenez comme des bourriques ou bien comme des imbéciles. Vous voyez que nous soit la seconde à la minute vous sala toza nango déjà. Nazo la musande peuple congolais bisiko bozali tote le mabiso nyonso. To bouter dehors l'ennemi rwandais. Ko bandana mutu azokamba mutu. Ko bengana bango nyonso parce que bakokoka eloko moko te. Ba mission na bango nyonso bazo sala bakokoka te. Je regrette beaucoup avec nos généraux le général Kanyama, ba colonel Mwanamputu, ba koti na kati ya buzoba oyo ya ba soi-disant Kuluna. Et j'ai eu pour vous colonel Mwanamputu en ligne au téléphone oyo amekanu ko expliquer biso nanu makambo ezoleka ya Kuluna na kati ya Kinshasa. J'ai appelé le général Kanyama qui ne prenait pas son téléphone et j'ai tombé sur le colonel Mwanamputu. Mbote ya dit Congo asika même bango likolo di. Oui, colonel Mwanamputu, c'est encore Louange, hein, à partir à Moscou. Ah, comment ça va? Oui, ça va bien, mon colonel, ça va bien. Bon, c'est comme je vous avais dit, donc, Batubazana Poto à Tolingi Toye, opération Liko Fezo Salamandenge Nini, quoi, beaucoup de niveau Nini. Ah, bon, d'accord. Le 15 novembre. Oui. Mon enfant est en place de il faut juste éradiquer le même Kounawana. 80% le placement a complètement décliné la réduction de la population. Oui. Et jusque-là, ça se passe très bien. Bon. Ok. Ça se passe très bien, la population a fait que
Donc, comment la moula, il y a la finalité. Spécialement, il y a opération microstructure. On a encore certains qui sont vaccinés. Donc, au moins, dans le principe que le bilan est positif. Et nous continuons à la connaissance de cas. Mais biso toki lisusu ke opération likofi eza lisusu na bato oyo bakomi ko profiter na sima nango pona baboma lisusu peuple congolais na butu ba militaire lisusu quoi. Il y a maintenant un problème de la criminalité c'est dans le cadre de la récupération de la criminalité, non? C'est le scientifique, ça veut dire et puis c'est le cas là. C'est une version qui est encore ça fait de l'année, c'est pas un problème. Mais on s'adapte à ça, et généralement, ce sont des hommes à uniforme, c'est armé, c'est pas ça. Il y a maintenant le sud de l'intérieur et la défense qui sont mis en camp pour déclencher l'opération du profiter. Bon, au plan de la charge, notamment, ces hommes en armes qui sont en train de faire la déclaration. Mais opération du coffre et bandaki na général Kanyamas. Bon, ils ont changé ba tête le commandement est opératif 15 jours. C'est ça le commandement. Même le garde, si vous faites une gagation, comme on le rappelle, donc il faut un peu pour reprendre une fois et démarrer, non? C'est pas ça? Je vois. Mais ce que je voulais savoir, première vidéo totale à Kawana Nalmoni Bozo Kotana Banda kwa batu bazo boma batu penza ko boma penza boy ba famille bazo déclarer bazo lela na ebite sikoyo boye ko changer stratégie bon bozo kanga bango sikoyo bozo mema bango siko wapi batu wana ba colonel wana kangi colonel on na prison ko sambi c'est naturel monsieur. Au Moscou là-bas, c'est pas complètement fait. Mais chez nous, au Congo, quand on est pas, on a mis des marchés de la Bon, j'ai une question à vous poser si vous me permettez. Allô? Oui, vous avez la possibilité de la poser. Oui. Ok. Vous avez la possibilité de la poser. Ok, merci beaucoup. Donc, nous avons lu un document qu'on avait publié la fois dernière en disant que le ministre Azarias Rouberois s'est également attribué l'idée de l'extermination de Kuluna à Kinshasa pour semer la panique et intimider les Congolais. Il a assuré ses frères, en réalité, cette vaste opération d'élimination de Kuluna vise à effacer les bandits congolais pour laisser le terrain aux commandos rwandais qui ont déjà infiltré les terrains. Ce nettoyage préalable leur permettra ensuite d'opérer à la place des vrais Kuluna, éliminer ou chasser en ciblant particulièrement les hommes politiques congolais devant être liquidés dans les jours à venir. Ces crimes seront mis au compte de la vengeance des Kuluna. N'est-ce que vous avez déjà informé na information ou na zotangelo sikoyo? Bon, en plus, il mène on dit là, on peut faire la déclaration de politiciens, je vous enverrai mon mail, et puis on dit là. Ok, na koti de langa na même numéro oyo kasi na ozela email na tindela yo courrier o nazanango. Il n'y a pas de problème, je suis allé. Ok, merci beaucoup, mon colonel. On garde contact. Congo esika même bango likolodi. Bilemo bolandi colonel Mwanamputu alie munoko. Depuis asenga kakotindela ngai boîte email nana tindele ba révélation. Jusque là ayama sous téléphone na ngai te akima ba yebi ba vérité makamuzule kana mboka na biso mais bazo trahir mboka na biso. Bozo trahir mboka mais vous payerez tout cela.
te ba commando rwandais esi ba infiltré Kinshasa. Ba autorité na biso boyebi yango. Mais bozo bombe la peuple congolais secret si tous peuple o ya kati ya Kinshasa. Population ya Kinshasa bozo bombe la bango secret ko bandana yo la mer Mende. Omi comme si muto lokuta pona kokosa bandeko na yo. Vous savez, et demain vous allez dire que vous avez servi la nation congolaise. Ya kokosa ka bango na ba information lokuta bo servi nation congolaise. Et demain vous voulez qu'on puisse vous appeler des héros. Héros par rapport à quoi? Vous avez fait quoi au peuple congolais bolingi lelo ba acclamer bino. Bota la paix à venir ya bana na bino. Lobby vous ne serez pas, vous serez absent. Et à venir à bana na bino kozala nini. Mais sachez-les bien, vos enfants payeront tout cela. Nyos bozo sala lelo na pays, vous trahissez le pays. Vous trahissez le pays tina mukua. Mais boye ba ke plan na bino bokolonga te. Parce que plan rwandais déjà ici ba échoué. C'est pour cela Kagame azolinga susu ko bandela susu guerre. Lelo bozo tanga ADF Nalu. ADF Nalu si réellement bazalaki ba Ougandais que bazo bundisa gouvernement na bomba kene ko sala ngona na Uganda et non na kati ya territoire congolais. Non. Eza ba tricage na bino ba jeune na bino toyebi yango. Eza ba montage na bomesana ko sala ba montage lokola bosala ki ya soit disant Mukungubila. Mukungubila innocent na kati ya dossier oyo bakangi RTNC bakangi aéroport. Bosali montage bobimisi ba prisonnier makala. Bolatisi bango ba bilamba. Naba nzete ya mikuse. Est-ce que bomona wapi RTNC eza entouré. Quand kokolezali wana brigade d'intervention rapide eza mupanzi wana. Bagarde bazaka liboso wana. Bato banzete babotoli RTNC na aéroport. Bozomona te que peuple congolais za mwana mukete. Ba jeune na toyebi yango bien. Bo préparer théâtre na bino très bien. Na ba innocent ba prisonnier bato oyo ba famille si ba bosana. Est-ce que bomona ki matanga wa quelques-uns bakufaki? Est-ce que bomona ki matanga quelque part que bato azolela ke mwana nanga kufaki na menace oyo lekaki na oyo ba botla ki RTNC? Aucun quartier to bomona ki matanga wana. Alors botika baje na bino ezo simbate. Bo libérer Malembe avant que tokoma 2016. Avant que tokoma 2016, Rwanda si a lancé déjà plan de guerre na ye na RDC. Naza na plan de guerre déjà ya Rwanda awa. Papa Honora Kozumele biso o eza plan de guerre ya Rwanda. Oyo azo préparé déjà guerre na kati ya RDC PC et bandi. Donc dossier eza ibele na ndinga kosakana te. Plan de guerre na notre lobby qui est ekosimba te. Bo bani déjà coopérer déjà na sima ADF Nalu. Bo changer kaka kombo ya M23 comme ADF Nalu. Toyebi nyonso wana. Bo sengi renfort na Soudan, na Sud Soudan. Bo sengi renfort na Kenya. Bo zui renfort na Uganda. Burundi a résisté. Tanzanie a résisté à pesibino renfort te aboko semele na babuzo banabino. Tozana nyonso na kati les amis de louange. Un pays qui a gagné la guerre mais boski ko négocier na ba rebelle na ba agresseur. Mais tout cela pour na ko balkaniser l'est du Congo mais bokolonga te. Boké ko créer guerre na Centrafrique pour na bo balkaniser côté Équateur. Heureusement Dieu est grand. Russie est côté na makambo oyo. Russie est telemeli bino na conseil de sécurité. Dernier conseil na bino. Dernier conseil bozalaki nango. Réunion bozalaki nango. Russie est telemeli dossier à Congo na ndenga kosakanate. Parce qu'il y a des gens intelligents. Papa Marius. Azosala musala na ye. Azosala combat na ye. Nakatia Bosolo akomelaki président Poutine nakatia mboka oyo ngana za témoin toyambaki lettre na nakatia Russie ao et tout le monde lelo réaction ya Russie nakatia conseil de sécurité et telemeli États-Unis na ba lien nyonso ya Rwanda pour na guerre oyo ya Centrafrique babi ke but nango ezali pour na ba kotisa ba balkaniser côté Équateur mais bokolonga te.
bokolonga te pona ko diviser Congo à moins que bon marché likoro ba cadavre nyonso ya ba peuple congolais biso nyonso kozala na kati ya ba cadavre wana ava bo réussi ko balkaniser Congo bokolonga te mbote yaya di Congo ya sika même bango likolo di na longo na dossier kuluna ba mama ba papa boza l'éveiller bo bangelo comme côté bo telema bo dénoncer makambo nyonso ata lisasa ba ko boma bango ba ko boma batu me ba ko boma bino nyonso te to mona na Afrique du Sud balonga ko benga na mundele na mabanga na masasite bolokota mabanga bolokota mabende ba jeune bazali muto intimider binote na opération Kuluna but na bango za pona ko intimider peuple congolais na opération Kuluna babandi ya ko boma déjà bomonde ba komi ko boma ba homme politique bazo boma déjà ba généraux ba colonel opération na bango esi bandi les commandos rwandais baza déjà na kati ya Kinshasa ils sont là encerclés na kati ya garde républicain bo fungola miso peuple congolais bola la pongité biso pe koto libana pe tolali pongité tozana bango mayele. Deuxième dossier, le capitaine Banza assassiné dans les geôles de l'ANER. Des sources sûres au sein de l'ANER viennent confirmer la mort du capitaine Banza, aide de camp du colonel Mamadou Ndala, tué le 2 janvier 2014. Informé du rendez-vous du capitaine Banza avec les 2 journalistes de RFI et de France 24, mis sous écoute téléphonique pour leur livrer les secrets de l'assassinat du colonel Mamadou, Joseph Kabila a immédiatement instruit l'AG de l'ANER Kalev de procéder à sa neutralisation. L'ordre d'exécution fut transmis illico à M. Kakouji, 05/200, directeur de l'ANER chargé des opérations et ancien rédoc de la ville de Kinshasa, qui dirigea l'opération avec 4 agents armés. Après son arrestation musclée devant les journalistes français et des témoins tétanisés par les coups de feu, le capitaine Banza fut sérieusement tabassé. Arrivé dans les geôles de l'ANEL, il s'y combat sous les tortures. Sur instruction de Joseph Kabila, ces sbires doivent prendre toutes les dispositions pour faire disparaître son corps cette nuit du lundi 20 à mardi 21 janvier. Babomi capitaine Banza, parce qu'il y a une vérité na journaliste international. Peuple congolais to banga liwate bakosilisa biso nyonso te. Bakosilisa biso nyonso te po bakokate. Toko détruire empire tout nyonso ko mettre yango par terre. Toko neutraliser bino nyonso boko ka peuple congolais te. Merci. Je crois nakati ya dossier oyo tosilisi awa. Je ne pouvais pas terminer cette émission sans pour autant donner la parole à mes invités. Bon, na pesi mbote kana batu nyonso balandi na pesi mbote na vie nga bébé Masiala Alain Dilos garçon héros masanga j'avais ma vie à Blandine baya tout na pesi mbote courage pour le pays quoi. Faut payer que les bossos c'est ça surtout tes cours na biso langue tozongi tu mon mbote kana batu yango wana c'est fini na pesi au gloire pesi mbote na la Queen Cha na pesi pe mbote c'est bon quoi. Ouais, merci beaucoup pour la parole. Ouais, tarandi ya to lubara to timo kurbani ndeza la ya langue. Ba pene certes la mno ya ngo pene soda makasi yo colonel Mamadou ya forme epa ndeti na film to zalpe to kozala kaka. Diki mosengo el pichichi. Nazali yo ebije pepele yo dans on est ensemble quoi. Ya Jackie Molopo ba ya tout gila ki tenge paginyo so ba ya nyoso bakasha matozali. Mbote ya Bina, je salue la première dame de Moscou, Tété Boulou là, maman na chèque moi non Mbeba Rose dit. Grave le la gravité, babi Maurice Primé, to même bango likolo dit. Bamata c'est comme mata dit.
Maurice Premier ou akangi masolo mikolo abike afandisi idéologie na ndenge moko ko sakana te. Maurice Premier funelanga bango contre Mirdi. Nguruta bango di baza mikie. Impact avec idéologie na ndenge moko système toujours. Babi Jibe Kumaluta le pétrolier na Dallas azolanda émission oyo bambote na obisiko zali. Babi mikolo tozo frapper ce ko frapper. Blaise Alingi tozo frapper ce ko frapper. Waneza penza bureau penza o bazo soutenir penza émission penza les amis de louange na kati ya Congo ya sika. Impact avec idéologie na ndenga système. Balobi Jean-Pierre Kasenda mukulu na kati ya Saint-Peter ya yebi masolo oyo. Ayelo le pistolero na kati ba Kiev ayebi masolo oyo. Bambote na bino po boza ebele bozolanda émission oyo. Wana na moni susu Claude Bokuda na Australie. Po baza ebele na moni Aizonowe de Monsu Serge Kuyimba. Na moni Jide Mbatambuta. Les silencieux. Johnny Kokaambo na kati ba France boza ebele na ndenga ko sakana te. Babi Lili Nangoto te yo yebi. Mélanie Mayeso Dadi Bulula na kati ba Cape Town. Mélanie maman na Beni. Grave loko la gravité. Babi masolo eza kitoko na kati les amis de louange. Bambote na bino so bato bolandi émission au du début jusqu'à la fin. Nabi ki ozo soutenir émission oyo. Merci beaucoup bolembate. O eza émission na bino. S'il faut bo soutenir yango. S'il faut qu'on puisse conseil, s'il faut qu'on critique, moi et l'autre, c'est là qui n'a ngoté, bo benga numéro za nation eza ko passer. Bo benga, bo critiquer. J'aime bien de critique. Critique nde sala ka mutu a avancer a kendeli boso quoi. Tout na kati ya mokuba, na kati ya Moscou, malili ya grave mais ndimi na sepelisa bino di. Na ndimi na nga na sepelisa batu na ngai yo balanda biso. Babi le seul et l'unique site où ezolanda manakati ya monde Congo ya sika. Congo ya sika na ndenga muketi. Na lela bino trop. Mtokuta na prochain numéro. Papa David Antonio na bosani yo te bambote na yo. Bambote na yo. Boza ebele na ndenga ko sakana te. Eric Begwazaf na bosani yo te bambote na yo. Papa Honoré Asimi Bilili bambote na bino nyonso. Na lela bino grave loko la gravité. Et le seul site où la sabino beauté à Moscou quoi kana katia Congo ya sika. Autre dans kati Moscou, toi na kati Paris te na kati Moscou. Deux fois te, une fois avec action. Et à la prochaine, tout le monde a les choses na kati site nabino, pe na kati émission nabino les amis de louange na kati Congo ya sika. Ciao. Жить без тебя я не могу. Я понял, что с ума сойду, и что одну тебя люблю. Стой, ну подожди меня, постой, и будь уверена, я твой. Нам будет хорошо с тобой, ой, моя голубка. Безумно я влюблен в тебя, моя голубка. Ты мой счастливый сон, ой,